Ya Gabi, ya Gabi, ya Gabi, ya Gabi. Mama Tumba Tumba. Ya Gabi. Mama Tumba Tumba. Ya yaka toujours na ba intervention. Ya Gabi soki ka likambo, il faut ka akota. Ya Gabi soki likambo, il faut ka akota aloba. Mama Tumba Tumba. Alobi a otika ba comédien kimia te. Soki mutozo sala bolamu, akoya na ya betelie mabuko. Soki pe mutozo sala mabe, ya Gabi alobi akoya na makasi nyonso to na courage nyonso. Aya kolobela mutu wana. Me ya turoyo e indeli ya Gabi. Kande balobaka eza ba makao mosusu balobaka eza pe na ba makao mosusu balobaka te. Yango balobaka bongo na vie. Ba makao mosusu balobaka, ba makao mosusu balobaka te. Kande tolobaka eza na ba place mosusu batiaka makolo. Eza pe na ba place mosusu batiaka makolo te. Otali yango ka de loin, olobi place o penza na kotia makolo te, place o penza eza yanga te, place o penza soki na tie makolo na kozika to na kokufa. Siko koloba ya Gabi ya turo bandeko nanga ememeli ye makambo. Elukeli ye makambo bandeko nangai. Yango na ekotuna. Ya Gabi a continuera toujours koya koloba to ya Gabi atika ka koloba na yeto ndenge nini. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino ya Gabi Tumba Tumba. Comédien nabiso ya tongo, comédien nabiso ya kitoko, comédien nabiso oyo asepelisaka biso oyo asalaka soki akoti bande konanga en tout cas apesaka neka makambo. Ya Gabi ba pesa ye surtout rôle akozala keno ye aiba mobala batu. En tout cas rôle wana akota kango kitoko wapi asepelisaka ibele ya batu la famille. Lelo o penza toye kobeta masolo sur makambo oyo ezotambola sur les réseaux sociaux bandeko nanga kandenge ezalaka. Ebele ya batu bakoya koloba no mama Étoiline yo kotaka na makambo. Makambo nini? Makambo nini oyo lingi obeta lisolo pona ya Gabi. Bandeko nanga bakotaka boye na pretete. Avant to kota bandeko nanga ezalaka bientôt landela makambo nyonso ndenge ezalaka. Avant to kota na makambo ya Gabi, toyebi ke chaque fois que to publiaka ba vidéo ya sika, bato asika pe bakotaka. Yango to yé penza pona ko sensibiliser bato nyonso asika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne ya kitoko, chaîne ya ba analyse pas possible, chaîne moko ya ba information somo. Et pourquoi pas chaîne ya ba Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka ezalaka toujours bien soki bozo landaka oyo ya bino na kombo surtout ya Étoiline Inès TV. Bozala penza ya kovanda. Bisika nyonso bozo landaka biso. Bozwa penza bakiti na bino bovanda. Tango bozo vanda kawana. Botia mwa mai na bino pembeni. Botia mwa jus na bino pembeni. Botia mwa sucre na bino pembeni. Kote mosusu kandenge tokendaka. Botalela PR. Soki omoni keno eza nango tongo. Étoiline Inès TV aosenga na bino bokota bolia petit déjeuner. Soki bomoni keno eza nango midi. En tout cas na osenga na bino na pete nyonso bokota bolia repas préféré na bino. Soki pe bomoni keno eza pokwa. Étoiline Inès TV aosenga na bino bokota bolia soupe na bino na système moko.
Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Pour ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka biente. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi a injection, P comprimé, na GAVCARE, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE, solution ya santé na yo. GAVCARE aye na ba solution ya kilikili. GAVCARE aye penza na ba solution ya kitoko. GAVCARE aye pona kosekisa biso, kolongola biso, bakolela nyonso. Yo penza osufraka na ba ane nyonso, libumu pasi, libumu kosala moto, libumu kosala makelele, mukongo pasi, makolo pasi, ozoko kata moyen kotambola te. Papa mama, GAVCARE aye na ba solution ya somo. GAVCARE aye na ba solution ya kilikili. Bakisi na ye nyonso bandeko nanga. Na tango kabo kozwango, obiki na yo libela. Na système moko ya kitoko. Bibela bela na bino wana. Na GAVCARE. Ezalaka toujours bye bye, bye bye, au revoir surtout. Na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. Tozonga nanu na makambo ya Gabi Tumba Tumba ebele ya batu deja miteme ezo beta. Mama Gabi Tumba Tumba nini lisusu asali bino nini? Gabi somo. Bandeko nanga na lingaka Gabi pas possible. Elo na lingaka pa ya Gabi aza mama moko, aza yaya moko, aza ndeko moko ya mwasi bandeko nanga azalaka na ye très ouverte. Donc ye azalaka neti batu mosusu bazalaka amoni likambo abombi akomi kotonga mutu na sima. Ye azalaka bongo te. Ye soki amoni likambo ako préféré na ye alobango. Bo silika te, l'essentiel aloba na ye. Aboya kane makambo ya kubomba. La famille na liwa oyo ya comédien na biso Jani Fai. Ebele ya batu bomona makambo ndenge zo tambola. Ba rezo penza ya munene o ba opesa biso ke no o ebomi comédien na biso Jani Fai eza ke mwasi abandaki konyokola ye. Donc mwasi abando bimana ye na mibali mosusu na présence ya mobali. Ba makambo kilikili. Ba makambo lobani penza ebele na liwa ya Jani Fai. Et qui kosala que non, qui ko invité ya Gabi Tumba Tumba kandenge zalaka na émission moko interview kendo tu na ye ba question kaka sur liwa ya comédien na biso Jani Fai. Bon, ya Gabi a pesipe ba raison na ye na suka ye ko tu na ye kandenge zalaka. Conseil oyo akoti kopesa mibali na biso. C'est ainsi que ya Gabi Tumba Tumba akotaki apesi ba exemple na ye ya mibali oyo baboya basi parce que basi wana babandaki konyokola bango. Exemple ayaki kopesa bandeko nanga oyo penza esali que non Étoile Nines TV lelo aya kobetela masolo eza exemple ya relation ya de Londres na Mimi Kabea.
selon ya Gabi alobi de Londres azalaki na mwasi na ya liboso bakabwanaki na mwasi wana. Pourquoi? Parce que de Londres ayaki ko comprendre que non mwasi wana abandaki ko nyokola ye. C'est ainsi que ayaki alingaki abala Mimi Kabeya. Pona ya Gabi alobi Mimi Kabeya kutu aza mwasi oya mataka na ye bangomba. Bino moko boyebi déjà mwasi oya mataka bangomba bandeko nanga aza mwasi moko ya ba prière, mwasi moko sambela kabanga kanzambe. Alors pona ya lobi kutu Mimi Kabeya aza mwasi oya mataka na ye bangomba. Mais tango na côté ya de Londres aye ko comprendre que non Mimi Kabeya azo nyokola ye. Abomi na ye libala. Bien que bolingo na bango ezalaki en distance. Mais aye ko comprendre que non Mimi Kabeya komi ko nyokola nga bien que amataka na ye bangomba. Na kata nanga libala to na boma nanga libala. Ezalaki ba mwa message o ya Gabi ayaki kopesa. Siko ka ndenge boyebi na communauté na biso eza communauté moko nga na lubaka batu bakangaka biloko ya kitoko te me bapreferaka na bango bakangaka biloko oyo ekoindisa oyo ekopelisa moto yango batu balingaka bapreferaka na bango kokanga me oyo penza ekosala keno pesa kimia sekisa batu ebele ya batu balingaka na bango te. C'est ainsi que batu ebele baye na kote ya Gabi balobi wana nyonso c'est parce que Mimi Kabeya abengisaka ya Gabi te kokendo jouer pai na ye yango akomi pe bitumba na Mimi Kabeya atiki lelo belle vie akomi lelo na Mimi Kabeya parce que Mimi Kabeya azo bengisa batu ebele na chaîne na ye to na groupe na ye bakendaka ko jouer parce que mikolo yo bandeko nanga Mimi Kabeya ekomi moto ba film ekomi kolanda na kabo e chaîne na ye kandenge ya bele ezokende ya Mimi Kabeya pe ezokende ka bongo. Film o esili mosusu ekutu, film o esili mosusu ekoti, film o esili mosusu ekoti akomi ka bongo. Siko batu ebele balobi alingi penza asambwisa Mimi Kabeya keno Mimi Kabeya aza mwasi mabe. Pourquoi? Parce que Mimi Kabeya abengisaka ye na ba film te akende ko jouer te to eza ndenge nini. Bandeko nanga yango likambo. Yango na memelaki bino likambo wana to ya nanu kosala ba analyse. Oui, tant de personnes ba yebisaka nga oh mama Étoiline ba makambo mosusu ezalaka ya kolanda te ba makambo mosusu botika ngo. Bandeko nanga ezala ba makambo mosusu tolandaka na biso te mais soki na moni plus de 10 personnes ba obenganga ba otindelanga ba makambo ba otindelanga ba message. Bandeko nanga ezalaka toujours bien to yebiso nyonso to saleli yango analyse. Selon bino, selon explication on a uti kopesa bino la famille. Ya Gabi alobaki mabe to alobaki na ye exemple na ye oya apesaki yango mabe te. Et puis Dédé, je suis sûre et certaine que ebele abatu pe to landaka ba film ya Mimi Kabeya. To monaka bengisaka batu mais côté ya Gabi nanu akoti penza kuna te. Toyebi te ya Gabi azana ba raison na ye c'est parce que Mimi Kabeya abengisaka ye te yango alingi asambwisa ye to ya Gabi abando loba na ye ka vérité ka ndenge to mesana na ya Gabi ko loba na ye vérité. Wana eza point d'interrogation eza ba question oyo ka ndenge to salaka na ya ka kotuna bandeko na ngai na système moko ya kitoko. Comme d'habitude, Étoiline Ines TV a rosala pe analyse na ye. Mais avant na kota na analyse nanga na kolingana nuna ya kopesa ba matondo na ba mbote. Ba matondo ebele na ye moko sponsor na biso officiel. Sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Étoiline Ines TV. Wana deja eza ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Na ye kopesa ba matondo ebele to ba merci mingi na balandi nyonso Étoiline Ines TV. Ba o nyonso bazwaka penza ta na bango parce qu'il y a deux personnes bien que ba komantaka te, bien que ba benga ngate, mais bazalaka toujours et encore scotché sur Étoiline Ines TV. Na ye kopesa bino ba merci mingi penza makasi. Pe pona bandeko mosusu ba benga ka Étoiline batindelaka ye ba message d'encouragement ba bengaka biso pona kopesa biso to kosala biso ba reproche. En tout cas na ye koyebisa bino pe ba merci ebele
tala kaka msala oyo ezalaka facilité mais soki oza na batu oyo balingi yo soki osali mabe bakoya kozongisa yo na nzela na système moko ya bien. Voilà. Bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na ye moko Madame Marie-Josée Tchala depuis quelque part. Bambote nanga na Madame Judith Diampovisa. Madame Sidonia Siala na pesi yo bambote. Ba mama nanga chérie. On a lingaka penza mingi. Tozalaka na Mama Titi, Mama Tina, Mama Joséphine et pourquoi pas Mama Germaine depuis États-Unis. Na pesi bino bambote kandenge zalaka na système moko ya tokos makasi. Voilà. Tozonga bandeko nanga na makambo na biso, tozonga na histoire na biso ya Gabi, tozonga na makambo na biso ya tumba somo. Bon, la famille, ngana lobaka toujours que non, l'apparence est trompeuse. L'apparence est trompeuse. Ezala batu mosusu, koti komona mutu moko wa matata. Bokanisi ke oyo penza okoti kokota na ndako na ete. Zoka, ezaka apparence. Aza mutu moko gentil. Ezala batu mosusu pe omona ye malili o wapi olobi ba o penza nde ba angelo. Nzoka, batu wa matata. Kotala ata makambo oya Gabi alobi pona Mimi Kabongo. Bon, moi de ma part, comme on a déjà Mimi Kabongo, Ndenga Zalaka, c'est une femme moko azana ba logique. Ata soki kan na cadre oya Gabi alobi ke non, José de Londres amonaki ke non Mimi Kabongo akomi konyokola ye yango bakabwanaki la famille. Kotala penza José de Londres na kotala Mimi Kabongo. Mimi Kabongo aza mwasi moko azana ba principe de vie, azana ba logique. Ayebi ke ona koti kosala, ona koti kosala te. Sikoyo pona papa na biso José de Londres na kotala eboye aza mutu moko ba principe ezame eza penza ebele te. Donc mon opportunité moko boye et mon ani ata soki azaki na moi programme na ye moko boye akokata programme wana azwa na opportunité oyo. Siko bato bongo na bato o bazalaka na ba principe la famille et simbaka te. La plupart ya bato neti ba José de Londres balobaka toujours que non mwasi oyo alingi a monelanga, mwasi oyo alingi a bano contrôla kanga. Et pourtant ce n'est pas ça. Ezaka que non mwasi azana ba principe na ye, mwasi azana ba logique na ye. Donc oloba que non Mimi Kabongo a moné la José de Londres, je ne pense pas. Ce qui libala peut-être kufa suite ya ba comportement José de Londres azamutu soki amoni opportunité allez akemba la moko ata soki azaki na makamwa minene ya kitoko o ifale asala ako préférer opportunité o ya moni lelo. Mais tandis que Mimi Kabongo ye soki ata opportunité ye mais azana makambo azo viser déjà futur ako préférer na ye nini opportunité oyo euti komona na miso na ye ekwe ya nango me akende na eka na futur na ye. Bato abongo bandeko nanga esimba kaka te. Donc eza mwa bongo. Na cadre oyo ya Gabi alobi, je suis sûre et certaine que elle a ses raisons. Pourquoi loba ki bongo? Eza kaka talaka mutu azosala émission bo talela PR. Donc moyen bo loba nyonso ezate et surtout en ce qui concerne la vie privée d'une personne, ba ya kaka na lombangu te na ba réseaux sociaux o bando bimisa. Kandenge biso nyonso tobombaka ba vie privée na biso donc ezana makambo mosusu okoti koloba, makambo mosusu okoti na yo koloba te. Donc omona keno ya Gabi alobaki mabe oto alingi asambwisa Mimi Kabongo, Mimi Kabeya plutôt parce que abengisaka ye te na ba film. Je ne pense pas, je ne sais pas je ne sais pas mais koyeba ya Gabi na Mimi Kabeya, je ne pense pas que bazalaka na ba problème. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y a un problème. Quand il y a le baga, il y a un problème, il y a un rôle. Ce qui rôle les hommes en athée, moi, je peux pas benga mutu, il y a un mais ce qui est rôle les a, bako benga na bango mutu, quand il y a un bande konanga, yangona nina profiter, na pesaka conseil, quand il y a mama étoile, Nines TV, a pesaka moi toli na ye, na moi souka la famille. Hein? Touti biso nyon sokomona, liwa ya ndeko na biso, Jani Faye.
denga kufi. La famille, stress et bomaka. Ebele ya batu bakanisa kaka stress eko sila nango ezaka ba stress. Stress et bomaka bandeko nanga elembisaka motema. Yango bomonaka batu mosusu akufaki na motema parce que stress wana ozolataka ezokotaka na motema ekomaka nango kolemba. Soki omoni na vie, peut-être osala na musala, omoni ke na musala wana ba condition ya musala eza nango bien te pona yo, komi bomate, vaut mieux okata na yo musala wana. Soki pe omoni ke non oza na libala moko boye, ezala yo mwasi, ezala mobali, omoni ke na libala oyo naza na paix du cœur te, ezalaka toujours bien, bo rompre na bino, bo divorcer na bino, mais ozala na yo na santé ya malamu. Soki ozata na quartier, omoni ke quartier oyo zo vivre, oza lisusu na pete, okomika mutu ma stress matakita, ndeko nanga ya mwasi, ndeko nanga ya mobali, ekozala toujours malamu mingi, olongwa na yo quartier wana. Parce que ba stress ezoboma la famille. Stress ezoboma e. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour à le 19 la famille et kozalande somo. Stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de martyrs.